promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans débois. Très chers abonnés de Fantastique Info Télévision, c'est toujours votre humble serviteur Bavon de Best. Otoyi Sarabino, formation surtout sur le canal République démocratique du Congo, précisément dans le secteur il y a agriculture, eza kaka na magazine Bino Moko agrobusiness, eza na chaîne nango Fantastique Info Télévision. Donc meilleure antenne na agriculture na République démocratique du Congo et puis partout à travers le monde. Voilà, tout ça bongo na commune ya Masina, précisément na site agricole Poul Malebo Masina Rai, toye bongo ko solana ba cultivateur ya Poul Malebo. Quand toye Sarabino comme mesano biso tozalaka toujours basé na ba site agricole, toujours na ba secteur agriculture pour na ko sola na ba nyonso tout basalaka bilanga. Donc bilanga général toza ba cultivateur bato baboya mabe balinga na bango kobeta Congo bacha miliona mabele po lobi bazwa moyen. Lelo tokolobela bongo mingi sujet où etali rentabilité ya gombo. Donc c'est-à-dire que votre dépense, coût de dépense avant de faire gombo ekota na mabele ekole se multiplier pour nos avantages nango. Comment faire? Okosala lolenge nini, oko dépenser combien et puis récolte c'est kozala ya combien pour na orientation pe bénéfice ya baimboka nyonso to bakongo maya to bazolanda biso partout à travers le monde. Si j'ai lelo tokolobela bongo gombo, mais na kobeta ngo nga moko te, na kobeta ngo vraiment na mosali gombo po to coûter vraiment plein de travaux nde to sola nae ayebisa bino na temps oyo bakomi na marché to bazana ni bandeli to lolenge nini et puis baki yango ya gombo ezotekama na minute oyo combien, parce que toyebi ba sujet ya gombo po na minute gombo eza na actualité na Poul Malebo. Donc toyesaki bino ba projet oyo eza projet non ozaka pour ça au réaliser yango. En tout cas bokeka na secteur agriculture précisément na produit moko gombo nde bokomona ba bénéfice nango. Voilà, pas trop de commentaires to solana ndeko. Donc tokolatia micro nga voye koza yango likolo ye fozo micro po tobenga ba professeur, parce que muto azo orienté o azo pesa mayele tobenga ba professeur parce que bango nde baza na domaine wanda, bango nde baza na secteur wana ya agriculture. Donc bango nde bazo sala eloko wana ti lelo na mi ekoli bato baye basombi babuki, c'est que tobenga ba professeur bato bazo pesa biso orientation pe mayele ya lolenge nini ya kosalela gombo yango po lobi ozwa bénéfice. Voilà, tokutana na ndeko Daniel aza moko ya bapaysan a na Poul Malebo Masina Rai, aza moko ya basali gombo. Tokomeka kosola ndeko to yeba vraiment parce que TVza radio te na Fantastique Info Télévision na magazine nango agrobusiness to Sarabino tolobaka pe tolakisaka. Voilà, pas trop de commentaires, to pesi ndeko micro non, simba ta micro ou simba, comme ça, to kabola son. Mbote ndeko. Mbote paka. Ta caméra. Boye bape azali moko ya balingomba ya bakoko. Parce que ba obo tala biso bolanda biso partout à travers le monde. Azali moko elobeli na ye bomona te ke eza azali vraiment na spiritualité mingi. Donc lumière, azali na lumière ya bakoko na biso, koko ya Simo Gimbangu. Donc yakipa vita azana vraiment na kati yenge zola. OK Biso na musala na biso kokoba première fois oleka na Fantastique Info Télévision. Oui, ezali chaîne mo munene eta maka partout à travers le monde. Bao bazolanda yo na pesi bango déjà explication ozali moko ya ba paysan en plus ozali koko talisa bango pesa bango mbote puis pesa kombo na yo na bando bazolanda. Mbote na biso, mbote bandeko nyonso, nga kombo na nga Koko Lopanza Daniel. Nga nasalaka musala ya bilanga. Yango nde ebokolaka nga, ebokolaka foyer na biso. Mais na musala nde tosalaka wana ezalaka selon moyen par moyen. Eza na misusu baza déjà na bilanga. Ndeti biso toza nano na bilanga te.
mais tosala kaka todépenda na mutu. Mais soki olingi olona ndeti na période oyo na miso toza na période ya mbula, soki olingi olona na mbula soki oza na bilanga te il faut louer déjà bien avant, oloue déjà bilanga na yo nde okobanda kosala mosala na yo petit à petit. Na mbula tozalaka na betapi ya bakongo ya sika, avant tia kongo ya sika tokataka nao matiti tobengaka yango désherbage, tokati matiti apres oye kotia kongo ya sika na yo likolo, apres kozela mai ti soki mai ekiti mabele emonani tobandi tokati lisu désherbage, matiti kaka tokati na se tokataka te wana mpona kolona bilona nini dongo dongo ok. Wana eza na mwa nini oyo bobanda kokata matiti mpona kotia bakongo ya sika wana na mwa nini kokata matiti ekipaka selon place yo ozali. Soki oza na place ya libulu makasi okoki kobanda ata na janvier, na soki oza na place ya mwa mokili okokata no ata na badécembre wana ozokata déjà matiti. Mais ndeti biso tozalaka na biso na place ya likolo yango daye na badécembre tobanda kokata na janvier, ntango tokomi janvier à partir déjà ya bale 5 tobandi déjà mosala na biso le 20 tosali tokati na dongo mpona kolona. Tozalaka na betape ebele, toza na etape ya désherbage, toza na etape ya kotrace bale, toza na etape ya kotombola, après ensuite toza na etape ya binage, toza lisusu na etape ya kolona nde wana tosali lokwa na bible nde baloba na motoki na yo nde kolia wana. Sikoyo tozelaka tata ye moko apesa biso soki eteti lokola boye ndenge eteti boye wana okomona obandi sikoyo kotangela dongo na yo mikolo, parce que dongo mpo olia yango ezalaka na betape ebele tolekisaka betape ya kisi. Soki place wana oza wana eza vraiment humidité te, humidité eza lokwa mai nde ezalaka na se mabele eza vraiment te, wana okoza oblige otia mai na biloko na yo ti petit à petit. Soki dongo na yo ekokisi 1 mois nde ekosenga otia yango kisi ya mabele. Mais soki eza no na se ya 1 mois topompaka na biso yango kaka, opompe kaka mpona ebengana mwa bainsecte na biloko. Mais soki ekokisi 1 mois esengaka oblige faut tia yango kisi. Dongo po olia yango bien il faut kokisa 2 mois nango juste, ezalaka na 2 mois, ezalaka 2 mois ya kolona na 2 mois ya kolia. Na 2 mois ya kolia wana na 2 mois eza na so mois eza na 31 jours, neti na 2 mois eza lokwa 62 jours. Mais na 62 jours wana yo obuka 62 fois te, yo kobuka 21 fois sans compter mabe 0, parce que mabe 0 tokipaka yango lisu te, wana ekomi mutu nyonso akoleka na ye. Mabe 0 elakisi nini mpe eza nini na monde ya gombo? Mabe 0 na monde ya gombo eza soki dongo na yo esili osilisi coupure na yo nde babengaka yango mabe 0, tikali ya bamike ya mutu nyonso oyo akozala na ye na mposa kobuka abuki. Mais so tozolona boye ezalaka impossible mpo mutu abuka yango. Monaka totongaka bandaku tosalaka dongo mpo olia yango eza selon moyen na yo façon na ndo ozali. Tozosongela ndeko Daniel toyoki olobi ke non 2 mois ya mabele 2 mois ya kolia. Parce na 2 mois ya kolia wana tomoni okitisi yango soki mo eza na 30 jours c'est que olia 60 jours. Mais yo lobi 60 jours te okitisi okolia 21 fois. Pourquoi na lobi bongo? Parce que na dongo tobukaka chaque jour te. OK. Dongo soki obuki lelo il faut lekisa 3 jours apo buki lisusu. OK. Nde tosalaka dongo. Donc so calculer na 3 jours na 2 mois ni bimisaka 21 fois ya kobuka. OK. Ndo moni salaka ke bongo. Ça wana ça compter mabe 0. Est-ce que étude na mino bosaka par rapport à terrain? Est-ce que mutu asalaka gombo par rapport ya projet na eto bosala gombo katika bosala par rapport ya rentabilité ekokota nayebi te gombo bosalaka na projet donc yebisanga ndeti na 25 mètres coût ya mbongo bokobisa ndeti combien mpona kosalisa bamisala nyonso tu? Bon bilanga et puis est-ce que eza na différence na 25 mètres est-ce que soki mutu ye moko aza déjà na bilanga mpe ye mo asalaka bilanga pesa biso différence wana na mutu alingi kosala bilanga te alingi donc 25 mètres ya mutu asalaka déjà bilanga ye moko atravaillaka na mutu alingi afinance mbongo na ye na 25 mètres mpona asala azwa kaka rentabilité ekokota nayebi te pesa so différence ya wana. Différence eza ndenge ya dépense ezalaka ndenge nini? Différence eza ndenge nini? Mutu aza deya na mabele azalaka avantagé. Pourquoi? Parce que eloko wana eza déjà ye moko aza na moyen te alouer asala boye mais dongo nde tosalaka wana ezalaka premièrement ezalaka nanu volonté.
volonté na deuxièmement eza mbongo na mbongo na volonté nde tosalaka mosala na biso parce que okoki kozala nao na mbongo aya na bato mosusu okozala no mpe na mabele mais oza na mbongo asalisa mosala te ekosenga oluka mutu mosusu bosala nini ya tie makasi ta mosusu atie mbongo yo tie bilanga na makasi nao bosala mais eza na bato mosusu baza deja na bilanga aza mpe na mbongo na ye wana asalisaka mosala soki alingi ye moko asala mosala akosala mosala azosalisa mwa bato mwa financement parce que na mosala tosalaka mosala esengaka il faut kolia mosusu okokutana mpe na batravailleur no bamelaka na bango mwa nini mwa shimboki mwa nini tout ça deja toyebi yango sikoyo ekosenga nini il faut mbongo nao na mbongo na wana kotia soki oza deya na bilanga no moko na mbongo nao moko mosala na yo ekozala avantage premièrement okobanda ndeti yo etake cultivateur ouais otravaille déjà bamètre 25 mètres de osala bagombo ya 50 mètres de osala ouais etake cultivateur pesa biso orientation exacte par rapport ya 25 mètres coût eza combien bon na coût ya 25 mètres na oyo aza bilanga na ye mpe aosala mosala oyo azosala mosala bon kolia eza tata nde moto apesaka parce que finition même oza bilanga na finition oti ozwaka bato wana eza oza 25 mètres yo moko ouais ok mais coût eza diminué ok par rapport ce que moto abi na osala te mais nalingi na financier namona bilanga na ngai soki oza deja na bilanga na okoki otia ata ba 500 000 25 mètres na 500 000 wana okoki osalisa mpe mwa mosala ekomema mpe mosala mpe mosala mwa bakisi mwa banini na suite nde kobuka wana sikoyo tozelaka nde nzambe nzambe nde soki nalandi bia 500 000 ezali kosalisa bamisala kolona na bakisi nyonso na 500 000 wana seke dérangement pa patron ezala sulu te ouais donc na 25 mètres avec 500 000 wana ya yo moko oyo ngai na bino basala mosala te naopesa batravailleur na ngai basala misala donc avec 500 000 na opesi donc na 500 000 wana basali nga balabu babaloli donc basali nyonso tu ali balandeli nga bilanga na bakisi nyonso tuka na 500 000 wana seke ngai epa na nga naozelaka mbongo ya retour ouais talisa balandi oyo bazwanda biso na fantastique info télévision parce que babi tv eza radio te yebisa bango vérité eza lolenge nini par rapport ya 500 000 wana oyo obi na 25 mètres parce que yo oza déjà moko ya bacultivateur osalaka bilanga oyesi biso na 500 000 nyonso tu eza wana na kati seke ngai na ozelaka so na mpe 500 000 na ozelaka kaka retour oyebisa ngai mbongo yango ekozonga lolenge nini mpo nazongisa nga 500 000 na nga avant nando ta baavantage mosusu liboso mpo ozongisa mbongo na yo eza kaka na biloko wana ozolona parceke na gombo nde toza boye ezala na betape mosusu bato ya bilanga ka nde tolona dongo totia mpe na matembele pembeni totia mpe na bandunda na kati mpona epermetaka biso na ntango ya mpiaka mpona mwa kolia mwa banini mais na 500 000 no wana soki otie 500 000 ke oza na bilanga na moko 25 mètres 500 000 wana mpe kosalela yo mosala na yo mpe siliseli yo mosala na yo nyonso asuka na suite okomi ozelaka mbongo na yo parce que sotali désherbage 25 mètres so bokoyoka na moke ekozala ba 70 000 ba 70 000 bokoyoka désherbage wana na 25 mètres bon yebisa so désherbage nini désherbage eza nini na étape ya gombo na bacarré ya 25 mètres désherbage eza donc nalobaka na bikaka première étape na kolona ya mbula nde tobengaka désherbage eza kokata matiti parce que ekozala lokwa matiti na yo eza ebele boye mpo banda kotombola ekosenga ifo kokata yango nano okati nde ekopesa o omoni grandeur ya etandi na yo ndenge ezali apres ozwi oyo tobengaka singa ozwi singa wana obandi kotrace bale otrace bale ebimiseli yo te na bale na ngai na trace ebimisi autant de bande na autant de bande wana il faut batombolela ngai yango soki ndeti bandi ya 25 mètres totombolaka bandi moko soki moke 5 000 6 000 nde totombolaka bandi ya 25 mètres soki oso ebimi lokola 35 bandi to 30 bandi donc calcule lokola na 5 000 30 bandi eza deya na autant ya mbongo nango eza deya ba 300 000 boye si je crois bandi moko totombola kobine tobinaka yango na
1500 banda 25 mètres to bina yango 1500 2000 kolona siko pe ezalaka 1500 mpona moto alonela 1500 so nde ti osala lokola na 30 bandi na okalkile kaka autant de bandi na selon mosala na après soki osilisi na etape wana tokomi kozela etape mpo mbuma eteta mbuma soki eteti lokola obandi omona bafleur ya biloko na eza boye obandi kolandela yango siko bandi kolandela yango petit à petit une semaine 2 semaines 3 semaines 1 mois soki okisi 1 mois wana esengaka saclage oyo tobengaka saclage kolongola matiti na biloko na mpo biloko na ezala ezwa mopepe bien mpo vivre bien parce que gombo elingaka atouffement te esengaka ifo epema lokola nde biso topemaka so mopepe ezosala azobina na ye ndenge ezalaka soki osilisi mpo banda kobuka tosalaka au moins lokola 3 fois ya saclage na 3 fois saclage wana tosalaka ti obandi kobuka bandi kobuka biloko na so buki première coupure ebandaka nanu ndenge moko te mosu première coupure okobimisa mpe kantine moko to 2 kantine to baki moko wana eza selo tata nde azolesa soki biloko ne bandi koameliore wana sikoyo ntango ozokomi deya kobuka bongo ifo koma makasi kotaki yango na bakisi parce que bakisi nde moto obandi osala yango mpo egarde forme nango soki obandi kobuka na yo ti soki omoni ke ebandi kovimba wana sikoyo production na yo ekomi prêt na bakaki nyonso tosali wana nde esali 500 000 na bakisi na banyonso te wawe me bakisi mpe okobakisa mwa mbongo ndambo tobakisa mbongo nde ti bacombien oyo par rapport nde osalela mosala 25 000 par rapport nde nasalela mosala bon eza biloko na biloko façon ndenge ebimelaka eza bato mosusu biloko na bango balandelaka yango daya delede ana bakongo esika babidenda yango nayebisaki yo na etape ke soki mai eza nano soki obanda olandela biloko na bien te soki otiaki babidenda wana te ya mosusu biloko no ebanda obima ya kozika omona mpe bambongo ya kisi nango ezala nango moke mais soki biloko no ezobima bien ya kosenga mpe il faut multiplier donc façon nde ezomonela biloko no nde ezokolela nde obandaka koutilisele mbongo nao donc avec 500 000 nakoki korécupérer mbongo na ngai après combien de jours to combien de coupures yo yebisi ngai après 2 mois après 2 mois lisusu après 2 mois nde na récupérer mbongo naka 500 000 to ndenge te ekozala na bénéfice mosu okobimisa ba 1 million ba 1 million 500 façon coupure no nde ebimeli façon ya coupure ndenge ebimeli mais jamais kokozwa na si ya 500 000 to 500 000 jamais ezalaka odela siko mpo na yo gombo opesa conseil nango na tosisi masolo na yo te tokobeta vraiment masolo na fantastique ifo télévision parce que toyesaki bino toye na découverte tobanda siko okokipe esu te tolinga nde toyeba orientation par rapport ya masolo ndenge se déroulaka badepense bacoût ya dépense ezalaka combien mpona sortie et puis revenu ezalaka combien nde lelo toyosola na ndeko pesa conseil na bandeko oyo bazolinga kosala gombo te mpe oyo bazolinga baya me baza na bakiétude est-ce que makambo yango eza vrai to vrai te est-ce que gombo ekomisa bapatron to bapatron est-ce que gombo etinda bapoto pesa conseil bon bandeko na ngai oyo eza explication conseil nazopesa bino bandeko na ngai dongo eza na richesse moko te eleki richesse ya mabele na mbongo tosala epa bato tosala kota boye mais totrouva vraiment basuite ya bien te mais depuis nakota na mabele nga moko na trouva bien na fois vie nanga bien pourquoi nalobi bongo mbongo eza gérance mbongo eza makila eza pe na ebele bazomona pe mbongo yango mais bayebi kogere yango te kupika gombo soki ozobuka il faut ezala mayele jamais okozwa mbongo ya dikumba moko mpe eya na conseil na apesa bino soki ke olingi omona mbongo ya dongo bien kosala bilanga moko te il faut luka ozala te na 2 bilanga 3 bilanga nde okomona mbongo na yango mpe okokanga somme na yo ya bien osali mpe eloko na yo mbaa moko mais na conseil nazopesa bino wana il faut boyoka posa ya motema eza nini eloko olingi ozwa nde batielaka yango volonté biso touti na mabe mais tata pungutulendo ye nde moto asalaki biso mpo toyeba nini esengeli na mabele na biso mabele oyo eza richesse ya makasi bajani bazokoma bakuluna bazoboma bato bazosala boye me bazoyeba te ke toza na richesse na mabele na biso toboya na biso koyiba toboya na biso mabema
tolukaka kaka na mabele mpe mabele yango ezobokola bafamille na biso ezosala biso mpo tozala yango nde mabele eza puissance ya makasi. Merci beaucoup. Matondo Matondo yengezo na koko. eza bongo paka. Voilà, très chers abonnés de Fantastique Info Télévision, nous sommes presque à la fin de cette magazine Agro-Business ya mokolo ya lelo. Oyo azalaki bongo ezalaki invité na biso ndeko Daniel Koko, aza Koko moko amona balumière ya Fumuki Mbangu na Kipavita, bakumu nyonso tu topesi nombo te vraiment. Ezalaki bongo tobetaki lelo masolo ya découverte to orientation ya masolo etali Gombo par rapport lolenge nini nde kendaka bakuna yango baneni me tosisi masolo te mbala nsima tokoyeba ya 50 mètres 100 mètres 200 mètres ti tokomata mpo boyeba lolenge nini marché ya Gombo ekendaka. Toyesaki bino mpona baprojet na bino, en tout cas bozala desi te soki bomipesi vraiment na agro-business na te na bino Fantastique Info Télévision. Merci à toi Montréal Sokraboa o asimba caméra mpona obimisanga na transmettre bino bainformation exact bongo na secteur agriculture bongo na Poul Malebo Masina Rai tomonani balasima. Merci. Fantastique Info TV.